Bonjour bana na nzambe ezali ngai lisusu Sentinelle na ye lelo mpona kopesa message moko na kobenga ngo message prophétique mpona mboka Congo lisusu mpona parti moko politique ya mboka na biso Congo oyo nazwi na mokona lelo na tongo ezali lelo tozali date nini lelo tozali les 12 lelo ezali dimanche les 12 lelo ezali dimanche les 12 juillet 2020 na kobondela Père de gloire papa na pesi merci ke mbolo kuma Saint Jésus ndepana merci nzambe na lola pona bolamu no pesi na biso na mokona lelo nzambe na kembo nzambe na Israël na tonjo botondi Seigneur nzambe ali kosala ka musala opesi ngai papa kembo zonga lokuma Saint Joli nzambe na lolo zwa lokuma Seigneur notre Dieu papa zali bososo na sima na bibisi nyoto ali ko confesser kombo na otena oisika ezala détruit cancellé en Jesus mighty name que ton nom soit béni amen. Mbote na biso bana nzambe place nyoto bolanda ngai o ezali ngai musali na papa nzambe o ezali ngai Sentinelle na ye kopesa na bino bolamu na tata nzambe bolamu ya lelo ezali nini premièrement na lingi na fungulisa mwa muke nazali kosala musala ya papa nzambe o azali kotinda nga pona bolamu na yo na ngai message ya lelo na ye kobenga ngo ezali message prophétique pour na parti politique moko na mboka Congo nazali politicien te na yebi pe makamba politique te nazali kaka Sentinelle avandi likolo na liboso na porte ya mboka na ye liboso na porte ya continent na ye liboso na porte ya continent ya communauté na ye liboso ya porte ya famille na ye pe liboso ya porte ya ndako na ye pe liboso ya porte ya ba continent nyonso tu nazali kaka Sentinelle nasengaki eloko oyo te nzambe na bolingo pe na mawa na ye apesi ngai mosala oyo apesi ngai likabo oyo apesi ngai bolamu oyo po te nakabola na bino église de Dieu po te nakabola na bino bana nzambe po te nakabola na bino peuple congolais po te nakabola na bino peuple africain po te nakabola na bino ba peuple ya mokili mobimba parce que nzambe azali kolakisa ngai makambo ya partout ezali kaka te pona communauté na ngai nazali Sentinelle nzambe ali kolakisa ngai makambo ya partout lelo bolamu na biso ya nzambe ezali ni mpona mboka na biso nzambe amonaka nyonso to moto akotala video oyo bato bakotala video oyo soki bozali bapoliticien ngai nazali moto pamba papa nanga aza politicien te mama nanga aza politicien te nga moko naza politicien nayebi pe makambo ya politique te oyo ezali nde révélation uti na likolo mpona bolamu na bino pe mpona bolamu na ngai bolamu na lelo ezali nini lelo ezali date moko le bato ezali date le 12 7 mois 2020 na tongo nalobaka toujours na ba video na ngai nzambe afungolanga matoi na kanisa video asuka pe asuka ona tosala dernièrement awa nasalaki video moko nzambe apesaki ngai ba message mingi mpona Congo lelo na tongo na vers ba 6 heures nalamukaki déjà nake susu kolala nalamuki nazongi kolala nalamukaki vers ba 5 heures du matin na prier là na sisi ko prier nazongi susu kolala na mbeto là nazali kolala na yoki voix ezali koloba na ngai voix nazali koloba na ngai c'est la voix du Seigneur c'est la voix de très haut ezali voix ya nzambe message o mutapesi ngai ezali nzambe na lola message o mutapesi ngai c'est le monde de l'esprit qui m'a donné cette message on a linko partager na bino ba na nzambe message ya lelo ezali nini na yoki voix elobi na ngai quand bolanda bien ozali message prophétique quand la politique perdre sa culture bapesi nga réponse c'est FCC nayebi te soki elakisi nini na kanisa botala wana nakomi FCC nako répéter lisusu voix elobi na nga boye quand la politique perdre sa culture c'est FCC nalamuki ngabi quand la politique perd sa culture c'est FCC ezali nini FCC lakisi nini nayebi pete ok nalamuki nazaka soki nazwi message nakolamuka nakomi message nalamuki nazwi biki na papier na se apongino tu nalamuki nazwi biki na carnet onde na tiaka pembe na ngai ya mbeto na pembe na ngai ya mbeto nakomi quand la politique perd sa culture c'est FCC bapesi nga message pona FCC lere nalamuki nalobi nakota na Google nayeba makambo nini ezali kuna nazokende na Google siko natange elongo na bino oyo makambo bayebisi ngai voilà
ngai nayebaki teke non na politique pe ezalaka na culture nango. Ngai nakanisaki biloko ya culture ezali kaka mpo na kati na bareligion, mpo na kati na neti na kati na biloko mosusu neti na business, na chaque eloko ezali na baculture nango. Me nayebaki teke mpe culture moko bo ezalaka na kati ya politique ezalaka na culture. Nake kobeta na Google oyo eza telefone nanga mosusu, nake nakoti na kati na Google, nayebi te so bokomona yango. Ezomona na bien te, natanga yango kanga moko. Nakoti na Google, na beti c'est quoi, que signifie politique, toza na toza na 3 mots clés awa na kati na message. Politique, perdre sa culture. Nakomi, que signifie politique, culture politique, nakomi pardon bolimbisa ngai. Siko na beti na Google, culture à politique et la kisinine. Qu'est-ce que la culture politique? Siko na Google ba pesinga exemple bo bakomelinga awa. Bakomelinga awa. La culture politique, c'est un ensemble de normes, de valeurs, de connaissances et de croyances définissant les comportements et l'attitude politique des membres d'une collectivité. Elle permet d'acquérir une identité, de se situer et d'agir dans l'espace politique, c'est-à-dire l'ensemble des positions quant à l'organisation et au contenu des décisions politiques. La culture politique diffère selon les sociétés et des sociétés et est observable à travers les attitudes politiques, c'est-à-dire les positions qui s'expriment à travers les comportements et des opinions politiques. Bato bosalaka politique soki botala message oyo et bomeka kokoma kuna na se bosunga na yebi makambo oyo te. Et siko pese na sali susko na yuti susko tala balobi nanga la politique perd sa culture. Et la kisinini ba pesinga kombo ya FSS na yebi ango te soki ezali nini. Mena kanisi ezali parti politique moko na mboka Congo. Bato ya parti politique oyo bolimbisanga nazali sentinelle nali kopesa kaka ici dit l'Éternel pona bolamu na bino pe pona bolamu na mboka pe pona bolamu na congolais moko na moko. Bato oyo ya politique oyo ba perdre na biloko na soki vote soki bakosala vote te na yebite bato baza susu na place te ba perdre position na bango na kati na politique congolais, ba perdre place na bango na kati na politique congolais parce que balandaki ba norme o nyusu te ezali na kati na culture politique te, basalelaki ba norme o nga na uti kotanga na bino awa te. Nzambe amonaka na yebi nini ezali kolekana te na kati na politique congolais, na kati na parti politique oyo. Bato oyo balobi perdre déjà place na bango na kati na politique congolais. Boluka Nzambe na lola za na milele pona kosala pona mboka Congo. Nzambe ayebi politique ya Congo. Nzambe akoti na kati makambo ya politique ya Congo parce que azali Nzambe. Bino oyo bato ya FCC bolandaki boyokaki voix ya Nzambe te. Nzambe azali koloba na bino boyoka voix ya Nzambe. Mais c'est déjà trop tard. Bosi bo perdre. Balobi kuna quand la politique perd sa culture et ba pesi kombo ya FCC. Bozali susu na place wana te. Boluka Nzambe, bobongisa na Nzambe. Nzambe alimbisaka. Place bosalaki mabe, place botosaki mibe ba norme ya politique te. Boy ba kobongisa yango, bosenga Nzambe bolimbisi. Pote Nzambe ne mutakela bino. Ti bozali ko vivre lelo na sena moi, Nzambe ayebi bino.
mais place na bino eza lisusu te balobi perdre donc boperdre boza lisusu na place wana te nzambe na lola azwa lokumu nzambe na lola asunga bino bolimbisa ngai nazali politicien te nayebi mpe kutu nayebi parti politique oyo te nazwi telefone nabengi ndeko moko na mboka Congo ayebisilaki no ezali eloko yoki wana ezali parti politique tosuki nga na ye wana nalobi yoke parce que nayoki makambo ya politique voilà nzambe apesi ngai message mpona parti politique oyo baza lisusu na place te baperdre basi balongwe mpona nini balongwe basalelaki banorme ya culture ya politique te ifalaki kolanda banorme moko na moko baengagement oyo bino bozwaki fu bosalela politique na bosolo me bosalaki politique na bosolo te nzambe ayebi politique nakanisa na suki wana e message mosusu bapesi ngai nakoloba message oyo na bokebi nyonso to ezali mpona bolamu na bana nzambe nzambe nalola sunga biso nzambe nalola sunga bino mpe afungola bino miso mpe matoi boyoka ye ndenge azali koloba message oyo ezali mpona bato balobaka minoko na anglais na mboka oyo nga na vandi boyebi mama oyo akompelaka mboka oyo mokolo mboka oyo ezali pasi mpe mawa nakanisa na suki ya nakopesa message oyo te nakopesa message oyo te bapermete nga naloba message oyo te bolimbisa ngai bapermete nga naloba message oyo te me kozala na tana nakoya koloba message oyo nakanisa na suki ya mpona mokona lelo nzambe na nkembo azwa lokumu bato ya parti politique ya FCC nzambe alobeli bino bozalaki wana me boza lisusu te pourquoi boza lisusu te borespectaki banorme oyo banorme ya culture ya politique te ndenge esprit elobi na ngai nzambe nalola azwa lokumu nzambe abatela mboka Congo nzambe abatela bapoliticien nyonso tu botambola na bosolo bosala mosala na bosolo nzambe akovisite bino nzambe akopambola bino nzambe alingi atravaille na bino me bino bwali kokima kotravaille na nzambe bofungola mitema na bino botia nzambe na kati na politike ya Congo parce que nzambe akoti makambo ya politike ya Congo parce que nzambe azali komona verite nzambe ayebi mabe na malamu ali kolekana kuna nzambe aza na posa na bino bozonga na mabona se na makolo na ye po ete politike ya Congo etambola malamu tala bolamu na nzambe makambo onga na yebi na ngai yango te me molimo na nzambe oyo emonaka partout oyo ebi bakongolo oyo ebi mboka Congo elobeli nga mpe elakisi nga yango na ekopartage na bino message oyo nakanisa na suki ya na mokona lelo nzambe na lelo azwa lokumu kembo lokumu asanje ezongi epa na yo que ton nom soit loué soit béni nzambe na lelo papa napesi yo merci nakumisi yo nzambe na Israel natiki baparti politike nyonso to na ya Congo na maboko na yo seigneur oleka na koloba ndambe ndenge olakisi papa oyo pesi message oyo biti nini ezali koleka na kati wana pe oyo épargner na kati na politique ya Congo nzambe oyo olongoli parti politique oyo ya FCC na kati na pouvoir nzambe oyebi pourquoi papa ya minene muto oyebi yango nzambe eleka na kosala bato ya parti politique soki bokozwa message oyo boyokango bobeli nzambe bolongwa na malembe avant ke kanda na nzambe kitela bino botika place na baninga mosusu botika place na baninga mosusu avant kanda na nzambe kitela bino nzambe na lola batela bino apesa bino sagesse et bino pe bozali na kati na place wana na baparti politique mosusu bosala culture ya politique bo apply banorme nyonso tu mpona koservir population malamu mpona koservir Congo malamu mpona koservir baintérêt ya bakongolais ezala mpona ya Congo ezala mpona bakongolais baintérêt ya Congo ezala mpona baétranger te baintérêt ya Congo ezala premièrement mpona bakongolais parce que mabele wana eza ya bakongolais eza ya baétranger te nzambe akoti makambo ya politique ya Congo nzambe na lola batela bino nzambe na lola bomba bino pe nzambe na lola abatela congolais moko na moko na 4 kwa ya mokili place topalangani na 4 kwa ya mokili place tozali komona pasi o tozali kolela mpona mboka na biso nzambe na lola abatela congolais moko na moko apesa biso sagesse intelligence afungola biso susi ya minene pe aprotéger mabele na biso na seni na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo amen bye 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 bye